ABC One Television. ABC One Television. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bandeko batali na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia tika ete kimia ya mokonzi na biso ezala kati na bino bipai biso bosi kozala na mokili mobimba ba internaute na biso na ebe ete bomese na kolandanga na émission ya Tokosuka wapi kasi lelo o na eli bino émission Tokosuka wapi te na émission Cri du cœur par rapport à programme na biso ya ABC nde asi kopesa ngai makoki wana ya kopesa bino émission oyo boko banda olanda yango na mikomiza eko yande boko yeba pona nini émission oyo na likolo be amino émission Crédit Cœur ememela bino masolo bipa ebiso o bino pe bozali na ebi ete mutu nyonso azana ba problème na ye mutu azanga ka problème te na ba problème o bino bozana ngo bolingi ete to partager elongo na bino pe na ba internaute nyonso o basi basabona na ba o balingi bakota boko melaka biso na www.abc1 ABC One Television. ABC One Television. Yango wana lelo oyo mwana mwasi moko abengaki nga pe apesi nga lisolo na ye lisolo ane esali ngai pasi pe mo yango nalobaki mokomwa lelo nakabola yango elongo na bino ba internaute na biso lisolo yango ezali nini bolanda nga na bokebi nyonso mwana mwasi wana ndenge tozaka mutu na moninga na ye azaka na camarade na intime ba partager na ye mais lokwa to suka kaka na kokabona ya ba camaraderie na biso tokoma na ba famille te mwana mwasi wana bande kovanda na moninga ba fanda kandenge zaka tozo vivre na biso ensemble tozo liaka to melaka na biso siko moninga na ute kozwa déception aye kokutana na ayo okutana moninga mususu ya mobali ndetango bakutani na jeune garçon wana bandi ko vivre naye ezwi moi tantanga moni ke fona la kisape baninga nanga na vanda na bango abengi camarade na en tout cas lelo na lina la kisayo mutu moko ya sika ona no moni ete camarade pe na esengo asepela ki abibon lokola ute ko zo déception na ebi que cette fois-ci osa choix malamu habiter so moni vraiment osepela ça va tokuta ndenge nini ba se fixer ba pesa programme wana bango nyonso bolanda sikolo lenge nini bakenda kitie pa mondeko mobali wana tango bakomi pa ndeko mobali wana koya kotelema o ba teminare papa zaye koya na mutuka na ye papa ye akomi ti place o bango bazalaki mbala mo camarade wana mususu tanga moni kaka elongi ya papa zaye na mutuka bandi ko finga papa directement na kati ya mutuka siko la fille était surprise ya komona ke angana ye na yo mutu wana za ponanga aza yoti o bando finge ndeni atelemi na bokamu nyonso azotala ozo finga par rapport ani abandi suko finga na fi wana asangi bisi bango mbala bandi ko finga siko batu pe baye batondi ye mobali na soni wana par rapport ke a garder moi crédibilité abengi ye mwasi oya memaki muninga na ya biyaka to longwa awa po moi so osa biso sabotage bato nyonso ba otonda ba olinga bayeba pe mobali wana pe aza parmi batu minene ya mboka oyo ndi aziaki koloba bino we tokende kasi bakoti na mutuka batiki elenge mwasi azofinga lokota mabanga bambi bango na sima mutuka bango pe bakei kaka siko kokende bakendaki mobali tango bakie bafandi mwasi alobi peut-être nga na yebi te mais yo oyebi na ndeko na camarade wana po ekoko za te ke boyebani te à l'occasion de rien abanda kofinga yo po nga na memaki na présenter yo ye mobali akomaki baba azui moi 2 minutes moi de silence après yo yebisa e vérité non yebisa o vérité oyebi ki nazaka on marié femme nanga wana mwasi ya ndaku nanga mama ya bana nanga wana mama leki ya bana nanga c'est que petite sœur ya mwasi nanga petite sœur mena yebite habité na sala ki yango pe na côté ngai na yo to yebani pe na canal na été mais le quoi essayer comme el biso to za suna solution ya kosala te moi sika ko ebi ba caprice na biso ndenge zaka te na boyi na lingité to silisa boyi na boyi mais le quoi mobali azaka mobali ya ko convaincre ye ba vandi ba sololi na kimia bandi sko kotalise soko ye bakinga avant il faut lolo bananga mobali lobi na ye bakinanga te to kutana kina nzela so ezaki to kutana na veni ou bien ndenge ni moi si azo insistabilité bino boza ba kolo boye ba kabiso bato tozokola sima te mususu sala ki ngo par rapport ya elo mo boza conflit moko na foyer na yo olingi okotisa na famille na biso par rapport ya ndenge na vanda na famille wana vraiment monité ko salinga mabe moi si abandi kolela mobala ye ko convaincre bino kende na ndako
comme ça tosolola nsima nzoka mwana mwasi wana camarade moninga amemaki na bozongi na ye ake directement na famille ya fi wana afinga papa afinga mama afinga bandeko nyonso ya kute na kati ya lupango afinga asali sabotage anda koganga wana kesu tie pa grande sœur na ye atelemi na balabala bandi kofinga mobali ya yana afingi yana atindi bana bolanda mama leki na mna kota problème yango ezani mobali na ngaza mutu munene akoki ko déshonorer bo ete bokotisa ye na nuto solola ezani nde bayaki kokota mama leki aye ko expliquer moni camarade nanga abimaka na mobali nao camarade no nani menga na yebi camarade no wana bia yo yebi mais ye quand même na bakombo akoyi koyeba se kasali yango kana nko ale ya pe na kozanga maîtrise bakumba mana leki na ye bakenda tie pa bafuya na sabotage moko impossible na poko ana mama meki kozwa mama na fi wana tikalaki ameki ko calmer bango abina on est là on est en famille donc ko se séparer bo été to memango na kimia bo kende bo fanda na ebi mama na bino aza yaya na ngai toza biso nyonso batu ya province moko na koya to solo lango to sola na kimia bonde bozo sa sabotage oh bozo bebisa réputation ya mwana ngo mobala ngo aza mari ozo bebisa pe réputation mobala yaya na yo ozo bebisa pe foyer na ye ay basimba nzela bakena malembe tangu kaka la fi azongi na ndako mama kangai bilamba babwaki nyonso libanda lopango kokota lisusu teke kokota libala puisque yo sozi mobali fi abandi kolela mama na se expliquer mama abi explication exacte kende kaka fi abimina kolela wana ake abengi su mobali pe oliaki musala kende esu te na eloko ane salaki azongaki na ndako akepa kutani na oya ye bo bitumba mwasi amenacé mobala kokay ko supporter te ndenge ka mibali bazaka bina ki place mona vanda nanu na se calmer na se concentrer nde ba congolais ba kinoise na ba kinoise balobaka na se concentrer nanu na zwa kimia tango akende ko luka mwa place wana apaisement amona pe appel à mwasi ekoti mwasi abengi papa place ozawa piabi naza place bobabi place naza awa naza na biloko libanda donc na lopango na koti te mama bengani nga famille ba menacer nga nazo kokate ayebisi ya ko rejoindre nga akeba kutani babandi ko solola a relater ndenge le kaki mobali pa betele siko to sala nini mobali habite to sala nini zonga na ndako bondela mama convaincre papa ke bazongisa ona no ndako pona minute ko eza ya koyinda soki yo bungi bakoluku epananga na ozanga kimia fo na ngezange sengo soki pe na lobiki na zu en charge na minute oyo e sepelisa mutu te bakokondane nga ba mona penza ke to sala ki yango nanko loko eza eloko mweza ki par hasard mais to komi na niveau auto traitango malembe par rapport ya crédibilité nanga naza homme politique nde mwasi pa yokaki ayeka na kolela ya mwana pa ba parent boyebika bana pe soki ese aleli mama moni penza mwana ngo asuki mama yoki mawatindi bozwa biloko bozongisele meloko wana kosala ngo lisusu te mais na punition ya pasi oyo kisinga na sonyo kisi libota nanga okubandolia awa te ndaku eza ya pona yo meko lia awa te mwana ndime condition po azayi na choix mobali pandimi azwie bazovanda doit pe mwambongo apesi kaka bazovivre kaka ko vivre komi ya pasi pe ya mawa mwana vandi amoni azokoka lisu te mobali pe na ndako mwasi azotia pression ya mobali ya mwasi na tellement lekaki makasi mobali ayeko piquer crise na crise wana pikaki bamemie na hôpital bakoma na hôpital bazoyisa bango babi mutu oyo asi akufi aza ebembe mwasi apike crise lokwa azaka na problème attention fulu ebimi balobi seke mwasi na mobali awa esi bakufi kuna leka sango esekei epa bafi wana pillage kuluna nyonso ya mabe ebandi tanga beti lisolo wana bisiko mobali yango pe akufi me ngai pasi ezo continuer famille na nge eza menacé nasala nini yaya lera bengi abimekana nukopesa nga conseil nga bite moyena pesa conseil nga mokote nga naza mutu ya mokili mobimba na komema ngo na mokili lokwa partage na nga na ya mokili mobimba esala bien comme ça koyeba eloko nini osala bia ya na matanga wana azaki mutu na mesana kina ye na koma te na sete zala na calme na solola nanu na bandeko na ngai yo pe landa ba internaute na ngai mwana mwasi akomi na suka na minute na zobeta liso mobali wana aza na morgue ndeko mwasi alobi asala nini
ABC One Television. ABC One Television. Sikoyo matanga pe lokwa na okende te. Lokwa bana ya papa wana bamoni ke papa na bango, mama na bango aza na hôpital, papa na bango aza na morgue. Famille ya camarades bake bafundi nga déjà na parc. Na minute na fona kende na se présenter na samba. Matanga na kokende te. Bango pe bapienda kuna biso. Sikoyo juste na zo ebate na sala ni na komi na ambara. Bino bopesa nga na no solution oyo. Lokwa biso nde biso balobeli na bino ba internaute obo Olanda biso opesa biso solution mwana mwasi wana ye akinda se présenter après wana ye pa kende afunda na part na ye ou bien asala ndenge nini est-ce que matanga wana akende poso pakete eza mabe soki pake boyebi attitude ya population kinoise soki pake ezala kaka problème siko baleza na kana biso nyonso bobenga bokomela biso po ebembe babebi ma les 30 jours quoi za muta politique ni gouvernement balobi ke ba bimisaka ke bembe na bango les 30 jours par rapport à ba programme o baza na ndenge biso nso toyebi mokili mobimba baza ba programme na bango babembe na bango babimisa ka les 30 jours parce que moi na nazo singa conseil faut akeko se présenter na parquet faut akende kofunda lisusu pona biloko na bango nyonso ebebi bapie balongoli ba écran plasma na mire balongo nyonso ezaka na ndako ezate mwana komi malvi na famille malvi na quartier malvi na famille na po bakoyoka na ka lisusu te komona ke yaya lelo akomi veuve pona ye siko ya koleleza nini ayeba kitaza innocente bomeka kosunga biso na eloko bobenga biso bokoma yoyo kilisolo obetela pe mutu mususu yepe asabone bobenga bokomela biso avant le 30 juin po toyeba na kopesa mwana solution toyeba eloko ni tokosala. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.